Zoloba, Christ est le chef de l'homme, mais l'homme est le chef de la femme. Mais femme en lelo azo préféré à respecter pasteur mingi pour les gamobali o azo zalanae. Au monde l'église de réveil lelo et comme belé na Kishasa. Muntu na muntu azote na ndenge na ye. Pe lo aussi l'église de réveil et comme belé na part nanga na lobela rango limbisana kota mom ki mamba politique te ezali po bakangaki ba diamant o baluba ba mesana na ba chikapa ba mbujimai l'air bakangi yango baluba mingi baye ko se baser na makambu ya église. Église comme belé bon ce que bazo zwango teke église bate ya batu batu ba changer basala ba makambo minene nde batu basala na église bango bazwi yango siko lokola ligablo na bango lié ya commerce na bango po soko lobi to banda kolanda ya église moko eza na ba veni na ba quartier au moins eza pita mso église ba inspiration nzambe te telemisa église tango ko telemisa église na ye église etelemi po église na ngemata il faut na sa nini te il faut na te ya prospérité là na te ya prospérité bat ba otonda te il faut na ndokanga ndoki là na kanga ndoki bat ba otonda ngamo na victime l'état mécanon ko lokepso penza solution pour na église de réveil et comme na veni moko au moins na 4 5 églises na 4 5 églises on okota okuti 5 personnes okuti 3 personnes okuti 10 personnes mais bazui ba bafle ba tie musique tina 100. Bienvenue fidèles téléspectateurs dans votre émission. Mesdames et messieurs, vous nous suivrez partout dans le monde à travers cette chaîne EHP Media TV. Je vous dis mbote, mbote na batu tout baota la biso. Mingi donc moi ya ba maman, moi ya ba femme. Na profiter na pesa mbote na ba femme tout baola na biso. Donc Gloria Mabidi, ba mbote place aux ali, Tania Lengalenga la chypriote, la fille sans difficulté financière et puis na bosanité Mireille Kabangu. Maman GH, il y a papa Edo Amani et puis na réalisateur Nabiso Ponce Moko. Donc fidèle téléspectateur de Bota Labiso Boé, nabi ke pembe na ngeza ba mère, tous un sujet kaka. Il y a moi et ba maman tous parler nango sur comportement ya basi. Moi si akoki ko se comporter ndenge nini. Maman fina. Donc moi c'est akoki ko se comporter ndenge nini. Donc sur le plateau, Tozana, Tantine Fina, Onia, na Judith, la naturelle, na banda, na gauche, na droite. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ok, merci. Je m'appelle Fina Onia. Je suis artiste et comédienne. Je mon groupe, les stars de... Excuse, quand on a parti les stars internationales. C'est ça mon groupe. Et l'autre yeux, le moi aussi, donc la femme. Oui, je suis une femme, je suis maman. Naza moi aussi, naza maman. Mon père habillé, n'a pas, mais avant na zone là yo, na s'appelle Judith. Judith, ça va? Ok, merci garçon sympa d'avoir m'invité dans ton émission. Vraiment, je salue tout le monde, hein, tout le monde, mes fans, hein, au baby, je suis une toile naturelle. Vraiment, là je vois Yaya Langa Kati Onobengami, mon vieux depuis Allemagne, Marel, qui je salue mieux, et mon boss aussi, au baby, boss de bon depuis Colési, un beau Costaïtan que je salue. Merci Naomo Kome, c'est sympa vraiment d'avoir m'invité. Merci beaucoup, merci Judith, la naturelle. Donc, Yopé on a joué le rôle la femme. Donc, les lots qui chroniquaient Zmingité, donc on a joué le rôle la femme. Question Nabiso, Ezali, puis sujet Nabiso, Ezali, comportement à moi si, na kati société, na kati foyer, puis na kati ya ba famille Nabiso. Ce qui te sont 15 ans passés, maman fina, au moment que Basi, ma mère ou Yabiso na 15 ans passés, et lui, il a régné trop à Liputa. Mais le lot, c'est vraiment rare. Au moment moi si, à 2 ou 3 maputa, na kati valise na ye. Donc, c'est comme vraiment rare. Oh, à l'époque, 15 ans passés, au monde, on pose à la moitié, il faut à la wax anglaise, pose à la moitié, il faut à la super. C'est-à-dire, ma puta, il banda ko régner trop ya dégâts. Mais les lots, différence soit na ekota pourquoi? Bino basi karande bo créer ngo. Les lots comme il passe, moi ça na de ma puta. Maman fille. Oui, comme il passe à solo ndenge olobi wana,
bon problème nanga na part nango na okilo bezani omoni boy eskisinga mwa mkena memelon lokwana na monde ya art so okoti na art tokuta toza na ba danseuse toza na ba musicien tona ba chanteur na façon nyonso toza na ba artiste baza ba comédien ba comédienne mais so otali mingi biso ba oyo baza libanda bakomi trop kokopier oyo eza na monde ya art surtout pourquoi omoni ntango ata ba danseuse nde baza wana nde mpe nga nayebelaka ba danseuse ya kala bazalaki komona elamba oyo akosala yango clip oyo akobetela yango miziki soki cycliste soki kola oyo akolata yango to kotambola nango me bafille oyo bazoya ya kokola ya nsima so totali so nakoki kojuge yango depuis 97 so na bosani te depuis 97 bakoma trop kokopie oyo ezaki esalamaka na scène bakoma osala yango trop libanda mais tandis que eza bongo te par là ezaka devoir ya biso baparents ya biso baprésident baprésidente ya groupe nde tokoki koteyaka bana na biso oyo kolata na scène eza yango te oyo otambola nango wana ekoyede biso ya koyede mpe baleki na biso bana na biso mpo mpe bakose respecte mais ntango yo oza yaya oza maman ozotambola na leki moko aza na mopanzi mwana moko oyo aza na mopanzi ozoyeba kopesa ye conseil te nde eza pasi nde omonaki okipe te akose contrôle te mpo yebike balobaka na nga te ntango mosu alobaki ngai naza na nga tia motu bakata mbo akata singa mais soki oza na façon oyo kovanda na bana okosola na bango na baleki wana okomaîtrise akoyeba kose respecte oyo nga ndenge nalobaka yango wana na Merci beaucoup, merci Mama Fina. Donc, jeune fille, memela biso, eloko asika. Judith, donc, memela biso eloko asika, ma pute ezalaka lesu. Moi, 2 ou 3 na ta valise ezalaka su te. Bon, en fait, merci vraiment sympa. Et ça, ma bongo. Hein? Pour le monde actuel de filles, de jeunes filles, encore beaucoup même de jeunes filles, et même de nos mamans aussi. Parce que dans RKlà, ils ont vraiment pour mon maman, là, tu as pantalon, pantalon kilotes, et ça vraiment pas si. Mais pour le monde actuel, je peux dire, na ba maman, ba comme na ba pantalon, maman là, tu slim, maman là, tu jeans, maman là, tu as coupé. Or que maman la biso akala pour moi la maman la ti collant ou bien il faut ezana sali puta ateli puta likolo nde ala ti collant mais lelo mona que non maman o tambola na collant donc il y a plus de différence entre maman et la jeune fille donc ou ensemble nous tout le monde a trouvé la maman donc au monde maman yo na pantola zo tambola maman yo na la ti singlet zo tambola mais na era kala pour moi na vraiment maman ala ta pantola dans passe et jeune fille peu en tout cas moi de la femme en le 8 mars, on continue toujours dans le 8 mars, mais au moins, la jeune fille, au lieu de sa jupe, il y a moulaï, ou bien de sa robe, il y a moulaï, mais au moins, après faire ton nom, kilote, on qui on va bien à baby, mais en pagne. Bon, en fait, on a le bâtiment qui est l'autre, qui est l'autre, donc. Ozu mali putana yo baby sango tong sama ba benga chuna baby moi kilos moi mkie ou bien moi boubou ka rola sona kolan là vraiment to c'est là qui le 8 mars sango te fouté ba qui femme parce que ba pese ce journée moko wana fouté ba nous les jeunes filles nous le tontine to bandeni ya ko valoriser jour wana exacte que non ba pese le 8 mars ba mona yo ozu yango te moi kilos mkie moi boubou ke na ba rola li pe libanda. Vraiment, je sais pas le 8 mars on va payer ça biso et ça que journée la biso mais na habité comment la bar donc comment le roi ton fêtant le roi moi anniversaire je peux dire et ça ce jour et ça honoré té parce que tu y a émancipation de entre hommes et femmes mais bah ça surtout que non jour on a fait l'éclat on a flight et l'éclat on a bar ou bien la terrasse concert non et ça journée moi il y a que valoriser une femme valeur parce que les années coulées, des mamans trouvaient des dénoncés, tu vois, même de 80, il n'y avait pas que non, une jeune maman ou bien jeune fille à ça là, disons, à qui ne moussa là. Ça, que non, ça, les acquis, juste la femme, c'est pour la ménage à la maison. Tu fais la lessive de vaisselle pour les enfants, de trucs. Mais le lot, tout le monde actuel, c'est ma bonne papa zobima, maman pas zobima. Faut mon accueil, donc comme honoré. Vraiment, bima, qu'est-ce classe, non? À la maison, je dis naissance c'est aux anandaku. Naissance à couple. Donc, parce que les gens dans Kalata, maman zanandaku, elle a marié, honoré, mais pas ça là. Et elle passe. Toi, tu dois rester là, suivre mes enfants, la vaisselle et tout et des trucs. Mais, mon papa, il dit que non, tu dois travailler.
moi un rond ça contribue aussi dans ndako. Moyen wana ngo ba directement que maman tango travailler moyen ya ko lande l'éducation ba nezate. Non. C'est ça non parce que ebele tango tobe tamasolo ya le 8 mars to monaki ndenge nini bana miso ya mikie ba bimi balali libanda bazui liberté jour wana. Il y a le 8 mars, balali libanda na ba boîte transport les ali souté. Donc mon a 14 ans, 11 ans Angela. Bon, tu vois des trucs ozo ba que moi na lali libanda ça dépend l'éducation, hein? Ça dépend ya éducation ya parents denini azo kolisi la bana. Parce que biso boy biso to ko la pose à 18h libanda ya passer ni singa mère na mati anobenga nga soso hein parce que c'est 19h30 je suis déjà dans ma chambre na mbeti na lali na nga déjà. Mais si on que moi à 14 ans, il m'a déjà libandé c'est que base déjà qui a obéba ou bien base déjà déjà ma bé. Maman est bien venue à encadrer banate. Et ça journée, ça pendant la journée, aussi comme moi non qui était ba camarade mais 18h tu dois dire à ta fille non maman il faut zone à 17h 18h. Mais si on n'a pas 22h 23h une petite fille de 14 ans en tout cas ça n'est sous moi non à contrôler je peux dire bien à ça la job à vie. Mais moi na oza déjà éducation pas papa na maman na ici que non na qui papa kamana na moi au plus de 16h30 17h je dois être chez moi à la maison mais ce que moi na ba R1 22h ailleurs en 3h déjà moi no déjà de passer gâteux donc à ça vraiment une éducation tout je peux dire parce que R ya rozonga dans ton maman bon retourner papa bon retourner ou tu à répondre donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, merci Judith la naturelle maman fina. Est-ce que ce monde que femme soit au travail quelque part éducation ya bana pe na parler ba jeune fille na moya landela ngo bien et kozala vraiment tu non c'est pas ça nga mon nom de naza awa nanda osala national mais so ina tiki makambu ya msala ezate so epona ndeni ezapo na ina basé po msala nanga penze ezala art ndelo na tikeli yango mais na contrôle abana ndena sabo na yebi ke na obima na tongo na bongisi ba oya classe na ke na tiki ba na classe et puis na bimi makambu nanga na yebi ke bana ba uta classe 12h ce que ça ke na yebe na zonga retard na bongisi ba onyo so ba na tiki mais il faut na sala au moins na zonga ata 18h pour na landela ba kaya bana na yeba nini bana ba koti balala so zo sala ya problème te musala okende musana accompagner okende banda tongo ti 20h te musala ba accompagner si la ka 16h 17h bosilisi tant wana nyonso il faut zananda il faut kipe bana donc na mona ba obalobaka ke na sala ka na zanata contrôler bana te na mona ngo raison te phénomène ya ujana ba fio amikemke ba bimaki o leta koma ekokanga bango ujana est-ce que bozo mona te que base na ngo ekokoza la bino pe ba maman boyedaki bango te on bana ba koma na balabala bon phénomène ya ba ujana d'autre part n'habiter ceux qui n'ont pu défendre en ndeni d'après nga ba ujana on a pona monaka même biso na rompenga bana au mona ba jeune fille mikie ba déjà bandumba donc ceux qui ont localisé bango luke ba bango au mona ba parents na bango te au mona ba phaseur mais phaseur on tient comme niveau en temps sous ba bengana déjà za mukie akol na balabala akol na rue tant soit quelque chose a chance te orphelinat moko et adopté poto mona ba msusu ba baza en possibilité à ça l'orphelinat mo boy azo juste bana ya ba phaseur wana bazo bongisa ba ocha bango na ba place mo boy ba la kisaba misala tant msusu mona atikala na chance wana te ke bazwa akolne juste na balabala amoni comme na âge à 12 ans onde baza wana en tout cas na ke la bango mawa ba bebisa bango au moins tant msusu mona 8 ans phaseur mususu boye ya mobali asi azuye mais wana eza ba phaseur mais ba ojana pe belé to bi ba bananda ko sadi azobima papa na maman ba yebi ke azala kana kata ndako tamsu pa bima aluka pe quelque chose et ya ndako donc conjoncture pe et ko sala ke parents les mina éducation bana cédé bana ba keli bana ba bimina bango bana ba sebelé bazobeba 14 ans 15 ans ils a passé beaucoup ta bana vierge surtout na kata ville à Kinshasa oui ils a passé ndengo lobi wana mais moi na ba 14 ans 15 ans parents tinda e libanda kindo sa vie n'habité pour bon na mona rapé ba parents musu bazali so tali conditions de vie na bango eza pasi bazo ko s'en sortir te tam soupe milé ba vandeli eza trop reculé donc oh ya monika rakie a ko sela ngo pertité eza nzoto na ye moni ce que lokwane za la bien te nga penza nde na zabuye
na modèle na koleli na modèle pe na oboko ela bana oyanga jamais na autoriser lokwana pe soki namoni mwana oyo aza nzela wana en tout cas liboso nazalaki na motema yake na telemisi mwana na bandi osola na ye mais basi bamankanga donc natika na boya ke tant musuba rendre nga ridicule na miso bato ebele pozo pesa mtu conseil tant muso otala yo azuyo na makolo ti likolo adongoli yo ayebisi nga lobi kende kote ya mwana na mwana ote muskelo kwa neza bien te. Merci beaucoup, merci Judith la naturelle nazongeli yo phénomène ujana eza base ya quoi? Merci sympa. Phénomène wana, disons, RBMA qui introduction tous les gars dans la presse sociale, c'est là qui ont fait l'émission. Disons, Ezaki, on clique vraiment, il y a ban vraiment, il y a un côté. Ezaki, bon, notre bien vraiment les enfants de la rue, je peux dire. C'est moi clique parce que Ezaki, truc de 14 ans, 13 ans, même la victoire, même si on abandonne, vous voyez que non, il y a deux filles, les cas sans soutien, il n'y a pas de slip, donc Ezaki m'a trop bizarre. Mais je ne peux pas croire que parents vraiment à moi l'année nandaku atika moi a 14 ans à ça le phénomène où déjà n'a pas y à l'ali parents à vraiment responsable non ils a qui vraiment clique ya ba fille banana mikio bazo kola ou bazo banda ba view wana lisanga là parce que les quand si na ba vidéo ils a qui na ba audio ba comment dit ba vidéo ba sala qui ba filmer moi agence na bango ils a qui vraiment grave na qui mission to bi histoire wana mais ils a qui vraiment to que bana o vraiment ya ndaku disons soeur azaki mo na ndaku mais peut-être habillement na ndaku na bilama normal mais era comme on nzela a changé habillement na ba ninga na ye. Vous comprenez? Donc, Ezaki est le roman que Ezaki vraiment. Oudja n'a pas le peu basali. Parce que c'est la caba fazer abat. Parce que c'est dans le belati. Donc, nanda ku parents mon aye moana parce que y a bana bongo pe bazar, ba fille msou pe bazar bongo. Nanda ku vraiment moni vraiment une fille ou une petite fille vraiment zo banga maman na papa na mais oh ça la libando ndima te. Mais moi non za la ke dika za na papa ça la ne makamambo. Papa ki musala azo ba te ma maison le kanasima. Au mona ke nanda ku ala takane normal mais libanda azan ba teni na ye o ala taka. Mais en général vraiment otokoyotoye baki ke ezaki vraiment moi agence mort boy ya banana bakola ki bango na bango basangani ba beti phénomène ujana wana dans la kati vraiment ezaki mingi ezaki bano bazaki bana banda que bana o baza katanda. Merci beaucoup, merci Judith la naturelle. Merci na batutu ba otala biso tanya lenga la chypriote na bosani pété la poupée blonde originale Nalman la fille élégante Ormeline Zolo. To parler un peu marambotali spiritualité p hein bana basi lelo baza pe victime na ba pasteur bakaya ba viol bana basi baza victime na l'église car bango batonda belé mais surtout qui na kati ya Bible le quoi toza ba chrétien Bible zoloba Christ est le chef de l'homme, mais l'homme est le chef de la femme. Mais femme en lelo azo préféré à respecter pasteur mingi pour les gamobali o azo zalanae et le bata mobutu. Oki olali ba fe ke pasteur amonara yo alongolo milieu mabogela ba fe bonga mobali nao. Bon, au moins makambo wana nyonso cause dango eza l'église des réveils. D'après moi, n'est habité d'après batumsu mais d'après moi, cause dango eza l'église des réveils. Au moins l'église des réveils lelo et comme belé na Kinshasa. Muntu na muntu azote na ndenge nae. Pe lo aussi l'église des réveils et comme belé na part nanga na lobela rango limbisa na kota mom ki mamba politique te ezali po ba kangaki ba diamant o ba luba ba mesana na ba chikapa ba mbujimai l'air ba kangi yango ba luba mingi ba eko se baser na makambu ya église. Tango ba eko se baser oui. Tango ba eko se baser na makambu ya église ndebe église comme belé ba onsko bazo zwango teke église bate ya batu ba changer basala ba makambu ya minene nde batu basala na église bango bazwi yango siko lokola ligablo na bango lié ya commerce na bango. Pour ce lobby, tout le monde a dit l'église, moko est na ba avenue na ba quartier, au moins ça peut être l'église ba inspiration nzambete. Les églises car mutalali ala muki atali ke ba kangeli nga diamant, na osani mbongo na ngebele, na sombi ba kiti ya plastique, na sombi ba micro ba nini, abandi oyemba 2-3 personnes 5 ba sangani à télémis église. Baluba. Télémis église, tant que télémis église na ye, église est télémis. Pour l'église n'a mata, il faut na sa nini, il faut na te à prospérité. Là na te à prospérité bat ba otonda. Te il faut na ndokanga ndoki. Là na kanga ndoki bat ba otonda. Nga mona victime nde na zabo.
oyo nazoloba ya moto abeteli nga lisolo te nini te mwana na ngai oyo alandi bamapasa mpo na mama pasa aza sikoyo akokisa 13 ans le 15 ya mars oyo lero aza age ya 7 ans wana victime nga moko na obeta vraiment lisolo prophétesse atelebisa mwana liboso nga nazala te asimbisa mwana simba mikolo baki oza ndoki oui mwana simbi micro alobi na église ke naza ndoki église babeti maboko lokola témoigné bo nzamba okangola ye na ye na yoki makambo wana na silika makasi nazwi mwana nakende nga na chrétien catholique nazwi mwana nakende pa mesilabe mwana aza ya obeba te mwana aza na problème c'est que aza na problème mwana aza na problème moko na mutu donc il faut landela mambo ya ba traitement banini pe effectivement na yo se mesilabe oui mwana belaki azaki na coma azaki na malaria fapaki etina mutu azalaki ala gonia azalaki boye zo siko mwana na âge ya 7 ans mwana ba camarade ba komeka ko ridiculiser ko minimiser ceux qui a osakana prophétesse ba komeka kotindika mwana libana po ande ko kenda olanda grande sœur na ye liboso même grande sœur na ye abwa kale ki na ye ke mwana andoki nga na ebisi mwana soko zandoki lianga lelo jeune fille nanga ko kisa 13 ans ta mwana kitoko mayele na classe azotanga mwana ndoki ozamele na classe mwana ndoki akotanga bien mwana ndoki oza modelo mwana nga azali donc nde naza boye tema aza déjà victime ya makambo wana nalingaka même pas mambo église de réveil pembeni nanga en tout cas nzambe na likolo alimbisanga na ndenge nazoloba na bato na mokili balimbisanga tellement nasi namona déjà eloko wana malamu nakendaka na koti messe nanga na 6 heures na koti messe nanga na église catholique na sambeli nzambe nanga lokola bafingaka biso bato ya bikeko bato ya mama maria na ndimaka ngo église de réveil te église de réveil te mais naza na 2 pasteurs herba mambo mwana ebanda koleka bango mpe baintervenant na mambo mwana wana naza na pasteur Michel Babo ya CCFAP pasteur Kabangi ya Pierre Angulaire les 2 pasteurs nde navanda na bango bateyanga batalisanga pe balobelanga mingi sujet ya makambo ya kindoki soko ozotuna bazoexplike ke mwana ndoki babwakaka ye te mais siko mwana nanga aza ndoki te babima basambelaka nzambe ti lelo nakufela nani ni mwana akufanga bango nyonso nde nabota bango bazali ni mama akufa l'état mekana okoluka biso mpenza solution mpona baéglise de réveil ekomi na aveni moko omona na 4-5 église na 4-5 église wana okota okuti 5 personnes okuti 3 personnes okuti 10 personnes mais bazwi babafle batie miziki tina 100 omoni bakomi ti kodéranger population eza dérangement te mpo eza nzembo ya nzambe eza makambo ya nzambe mais bazodéranger biso mpo na aveni moko jamais église oki oza 3 4 5 mpe nyonso baprière na bino eza kaka jour moko bana moyen batanga eza te donc moyen moto apema ataki alala ata pongi mo ya repos eza te bandimi na bango mpe ezalaka ya bino basi nde botonisaka baéglise na bango oui bien sûr bandimi na bango eza kaka biso mais tant tozokende kuna tozokende kolanda baprophétie oyo bazoloba prophétie bazoloba na yo mama surtout biso bamama tozaka mingi bamama tozaka makasi totemaka na mabondeli tosoutenaka baéglise mpe kaka biso bamama tokumbama na loyenge mama kumbama na loyenge facile so omoni église moko okuti 40 papa 30 mama to 20 mama en tout cas félicité église wana félicité église wana makasi pour la plupart ya baéglise soko okei okuta 20 papa 50 mama na 50 mama na ntango so okutaka 10 oyo bazosambela mpenza bayebi nini oyo bango bazolanda oyo mosusu olandeli bango na bakeka na loyenge de mambo ya église eza bongo ozomona un pasteur avandi boye azwi makambo ya politique atie na kati église azwi makambo mosusu asangisi na kati église mais yo un serviteur de Dieu tant nini okozwa ya kosambela mpona bandimi na yo tant nini oyo okozwa okende mosala omoi tokoza komikabola na baproblème moko boye oyo olingi omikotisa oyo ntango mosusu eolekela o mutu en tout cas bolimbisanga makasi merci mama Fina Judith bino pe basi mama Fina lobi basi baozala séduit trop na l'église ba pasteur ya baluba diama kuna simbi susu te ayebo église et puis bino pe bozo memana otuni ata mobilité directement. En fait, maman nezoko mingi église c'est comme le roi qui fan hein de toloba que non nanga fan awera
Nana fana fali, hein, na l'église le comme bongo. En réalité, les gens biso batu toye bateni tozo luka na kati ya l'église. Bino basi sur. Biso basi ya mino pe mbali bosambela. Bino nde boleke. Vraiment majorité même si l'autre fois dans na kati ya taxi pasteur azote papa mamba ni ko finga bibotika bopandi ba couple na biso na bandako. Moi ça zotika nga 5 jours veillé mamni boloba na église, tu vois. Donc majorité vraiment surtout dans ba réveil de maman ou tshikoloba o etonda keza biso mingi ba jeune fille de maman. Au moins, que toi 100 personnes, mais 90 sont de femmes et 10 soit ba papa. Et na 90 au moins que non, aya que dispo à la tarabien. Hein? Ayi que no dimanche non là ta pour ma frère wana mona ngai. Moi maman bi nga maman dans sa protocole et plus le na ba pasteur ba comme là tu va protocole donc et comme le roi à bar le roi hein le roi concert moroboé non lingi bino dimanche ba protocole nyo sobola ta noir na passé ma bimisi bon ma boke ville bo so ma dimanche na groupe ni ba sala au moins que non des jeunes filles bon là bon ba bomba na non ba bomba na non ba saison n'est pas pasteur Vous comme appelé sous bas c'est ba pasteur. yango ne makambu te yango na loba ke non donc qu'il est comme na souka to comme fin du monde au monde que faire serment ya que église abi que pasteur aza marié mais là c'est babi marana pasteur wana encore comme biso anglais to ebite ka daddy wana daddy wana daddy na sa daddy wana makambo ezo le Canada au monde pe que bete la sous mutu ser to bite ser ana bimana pasteur après ba bundu église c'est ça ni moi une année 2 ans église et panzani parce que ba pasteur na biso ba te biso sous parole de Dieu te. Or que biso que notre éducation est ratée dans la classe to que na kozwa en église mais église ya lelo en tout cas eza sur église te ba pasteur ba commis ba politicien ba pasteur ba commis ba coach oh non azo soutenir équipe moko boye pasteur a côté na parlement au lieu te biso parole de Dieu a commis OK to bi ke ba le sangani na kisi to bi ke politique sangani na kisi mais toi tu es un pasteur yo côté na makambo wana est-ce que o te biso ni ote ya bisoni yango vraiment biso ba mama mi biso conseil ni okopesa na bino ba mama o ba Hollande biso ba mama en tout cas to ba place ni na kotia lokolo hein po bible lobi aya kokuta yo bisika yo kangami il faut mitala bisika nini oyo zali parce que babiso ki likolo eza ko beba tina se bino nyonso boza ko beba en tout cas to luka place nini eza pas si to royeba te que non nzambe azapi mais misala mabepe mona na miso eba elembo o vraiment awa bonzambe eza te. Ah vraiment te bon amis c'était pasteur azoleka na ba garde corps na sima siko Saint-Esprit parce que babi toi protégé par l'esprit de Dieu maintenant ce que l'esprit de Dieu en hasard tant que yo pasteur comme maestro au comme na ba garde corps na sima o dadi boke bon sa mutuka dadi on so alati mutuka rouge veste rouge chaussures rouge non c'est pas ça d'abord c'est la parole de Dieu ba sœur ba yeba ko luka nzambe na bosolo. Moi, un jour, je suis retourné. C'était un dimanche le matin. Donc, fille morale, jupe morale, baby, na batnanzela bazo bien été mais tout le monde a côté en église. Surtout une église soit côté. Ba frère baza, ba pasteur baza. Siko eria ko le kaliboso et au sala batuni. Au monde que ozo sum ça non batna rotala habillement na yo. Elle sou mezaka ya ofinga kotonga te. Des fois, on laisse ma be mutata lui bodia, hein? Asumu ki doza yone mto memisi elisumu wana donc en tout cas ba pasteur boy belo ni bo luka et lui oni peut boter ya ba sœur na bino kati église c'est que je peux dire c'est ça. Merci maman finalement conseil pour na ba maman oyo ba samela na église de réveil parce que yo bipo na yo ba kanga église de réveil nyonso donc moi conseil bon pour na conseil on a ki opesa maman papa même si bazan na bango ene grandi abotama na ya kota na église catholique te akota na église mususu te akolika na kati église de réveil eza mabete eza bien mais tala église nyo yo okota be église ko mambo belo soko te église mo bazo biso ke mwana no azandoki kabwana mwana yo kabwana famille na yo non c'est pas ça tant be biso mwana no azandoki famille no ezandoki luka ovanda ndoki baboya kaite ndoki bakimakete zwa ye ndoki wana approcher ye te ya ye nde skoza na vie de prière car nde yo ko approcher ye ndenga otika kindoki wana et non pasteur moko boy prophète moko boy prophétesse moko soit disant ayebisa yo ke s'écarter na famille na yo s'éloigner na mwana na yo to na bandeko na yo non conseil na opesa bino car Isaac et si ko zo tia likolo kende ko sambela luka oye bango eza ndenge ni luko kota bozindo ya prière et bonso eza ndenge onga na opesa yango wana. Merci beaucoup maman Fina
Merci beaucoup. Nabi que songi bando rebelle ba otala biso et songi vraiment. Tout le belapé mambo tali ba déception. Master moi komela nga funga yaya eza ba mère né donc basi balingaka lisusu te soka lingi mobali olazwa bolingo na chango na mutema zonga chango na soutien. Donc tant azongaka nyonso alingaka alala tant alongolaka soutien wana bolingo pe kweyaka nango. So alinga ya pa na alati azongisa na soutien. Est-ce que c'est vrai? To ya déception lelo. To ya déception lelo ezaka ba mère te. To ya déception lelo eza tous les deux côtés. Eza tous les deux côtés. On a un papa responsable. Azana mwasi na ndako na bana. Abimi libanda alingi jeune fille mo boye. Alingi jeune maman moko boye tam susu azana e veuve. To azana e célibataire, to azana e divorcé. To ya bolingo o ba opesa e kuna. Ako déstabiliser na ndako na ye. On néglige mwasi na ye ndako. Tango on néglige mwasi na ye ndako akei kuna. Tango okende mwasi soka azana mabondelité. Azana pe mutu esprit faible. Donc et ça là qui est à lemba. L'air à lemba a déposé pe ba arme na ya tiki. Papa, lelo atakune bébé liyo. Soko lukyo zonga eza mwa pasi. Eza pasi makasi. Po blessure oyo tie na kati. Ne bela bano yo tikeli. Ko kantate soko ye lelo fuka mika osengi pardon limbisi yo non. Bino pe basi bobongisa po ba papa ba bima libanda te. Papa ko bima libanda mutu mso kyo zanye déjà zanye lokoso bandaka. Ata maman encadré ndeni. Mais tant que zana ekara lokoso, abimi na libanda. Amoni na ba otozolo bana ba ujana wana, moi jip moi mkusi tam ça courir de jupon, alinga no mona ne bolim sa tam ba fesenga ba cité, so amoni ka fesenge mo we na kati ya mini robe to mini jip et quoi ici. L'air okende kuna monda lelo pe mfunyo so koma na ekaka kraka aki akuta na moi si wetam so skola ma ine bien makasi ko le katam so moi sinanda. Tamsu mwasi na yanda kupe ebnende baskola kama ite akei mais obosa ke koto atiki charge abota bana lera okende kuna ayibite ke kuna eza intérêt ya mbongo ena ngwa intérêt bolingo te bokuna soko opesi ta ocd ote tango pesa mbongo te a ocd ote tango lia moni ko kale o luko zonga pa mamati lera zonga pa mama ya momba moko po taper déception na ta otiki na bana eza passe makasi. Donc papa pe boye bakobongisa. Autant yo papa bongisi tant omoni mwasi no sokola mai bien te ya mwasi. Mama omoni o sokola mai bien te. Soka za maman akenda prière, luka na ba groupe ba maman solo la. Luka mi na omoko intimo solo la na solo la à l'action de mwasi ya sokola mai. De mwasi ya sokola bo mwasi na e. Iloko ezalaka yango wana. Papa mama pe tant omoni ke papa zo comme na pointe ko luka ke libanda te. Solo la nae papa ndenge zaboy entre na ko kalsute tam sustan to bandaka to zalaka bien siko na moni liko comme okendela comme fute papa ezanine hémorroïde ezanine obandi tuna papa oluko eba papa na ondeni azali tango rotuna yo yebi mama tamola luka bakisi bokoko ekome belé bakisi ekome belé o traiter ba papa ekome belé o traiter papa ozonga au vendre na papa très bien. Le conseil on a monnaie non qui c'est ça quand yango wana. Tous les deux côtés. Otali côté papa, otali côté maman. Papa ko welo kende libanda te ya mwasi aluka bandeko basi a se renseigner ndenga o sokola nzoto. Mwasi rotuna. Maman pe se pe papa pe au moins pe moyen te tuna ye ce que zanini luka bakisi. O traiter papa. Alors comme bien boza très bien. Au lieu que boke luka libanda comme mambo belé. Mambo belé za libanda eza vraiment belé boluka boza bomoko po bolingo ezala bien boza bien na kati ndako muto de connecter. Merci beaucoup maman Fina, merci babi lité ya pété yango wana. Judith, est-ce que c'est vrai tu as déception pe bino basi ya mo bo memango pe na kati mabala batu mibali babi bino ba jeune fille bolinga mingi mibali ya batu ba on mari mo na jeune fille mo boye balinga su ba jeune garçon te ba komaka na ba papa ba 50 matati likolo. Ben nakolo ba diko biso ba jeune fille eloko eboma non eza ko envier olinga ka muninga tambula na IST yo pozwa IST olingi na via makolo te ndela na tsema ki na tonja betine ba moto na
makolo na ye pe ya mo transport eza na te po likeka musala mais yo lingi na ko IST lingi na o makabela milai donc ça ko envier parce que n'intimité que moi je suis vraiment une femme ou une jeune fille c'est respectaka a koko tati na vie ba kolinga ba marié ba tonton ba toi papa ba tout parce que bible no pekisa biso no kolinga mbala mutu mais le 88% na ta vie. Oui, et ça vraiment bongo. Ouais, et ça vraiment bongo. Et ça vraiment bon. On a bien convié té. Hein, ba jeune fille ba li convié, ba li ya minene. O kokino na place à munene té mo lingo sauter ba mon na 10. Oh bien avant comme na 10, faut ba na 0 1 ti le temps ozokende. Et pourquoi pas faire na moi tonton no bien, abi kaza célibataire, yo po bali na o té bota la vie. Mais ye bon ba toni sou ko souffrir té. Hein, tolingi suko souffrir te tolingi du coup to komamba mo lokola ba o dia ba o ava ba koma likolo ba banet jona 0 1 eti ba mati mais yo ling eroye o ko suma maman mituka o linga ba kabelo milai donc ba mona yo ke non so fille azana ya une fille azana OK za bongote ozo dia trouble na ndako ba tu pona ko envier mobile camarade na yo ling mobile mo mbongo yo pe fo luka ka obotole mobile wana ou bien o linga pe muzu tata mo asala na banque papa mo asala na ba réseau mo robo epoka ka ozwa mbon OK, ce n'est pas ça. En tout cas, bafio vraiment baza bon on va me camper kotika, ce n'est pas bien parce que aux autres trouble na ndako pour ça pe moi si lobi nzambe pas au pambola yo orubala so ba comment ça la yo bongo au sepelate. En tout cas, et ça vraiment bon là vraiment je nie pas bafi balingi vraiment kolinga ka ba tonto ba tout. Ba papa batu OK yo jeune faut comme on a dit mon coloté c'est un peu chaud mais le péché na Congo na maman olingo ezala souté ezala souté au moins moi la 20 ans 25 ans abi ma papa moi à 60 ans pour papa na sala na banque papa na tambola na mituka bien ba mon di bosso le quoi maman mukolo mutuka hein OK c'est pas bien faut luka mobala âge na yo luka tonton mo ebi kaza célibataire bo banda vie to lingi to kuta ndeti ba nga ba ya mikolo ba souffrir po bino bolinga ba père bino pe boa mabeti bino pe boa mbe ko bimana ba mère hein o luka biso to ebi yango ya vice versa bino pe ko bimana ba mère surtout ba mère ba bima ba Dubaï ba Turquie ba ba fo ba mère ma mère a un ba boto la biso ba John biso moi qui dans na ba rezaka tout allez bino pe bo boto la ma trop ma mingi donc ma mingi na bi ke to comme chuter maman fina to ya déception toujours nakala to yebaka ba mère na biso ba bota biso omona mobali ya liboso ayeba nzoto na ye ezala tamsu papa abino mais lelo c'est un peu rare omona jeune fille a commis na 22 ans pas mais na parcours na ya coucha de na 6 mibali 6 garçons. On comprend, bah jeune baza déjà belé. Et puis sur une mémoire lelo ya jeune fille à 22 ans, 20 ans. Na ba souvenir ya mabe. Ozui na maman na yo. Au mon mère na yo tam susu ayebaka déception té. Alinga tam su mobile moko raté, deuxième mobile wana aimana ye wana ndi papa abino. Mais lelo yo to ya ba souvenir ya mabe na mutu ya ba jeune fille. Donc mémoire ya mutu azana 20 ans, na ya o azana na 70 ans, 80 ans, 90 ans, o azana 20 ans et leki na to ya déception makasi. Au juste to ke wapi. Bon monde qui non na kufa, monde qui vraiment na kufa. Po soki tolandi ba biloko wana ekomi pasi, eza pasi makasi. Balobi tango mwasi olingai na mobali. Tana mobali ni ozolinga naye. Po na yebi na tango ba papa kala, ba mama kala, bande mingi soki tolande bien bande obalana. Ba veni ba voisin omoni azana lupango na lupango balingani babalani. Mais biso ekoma mwasi azana bandal, tango mso akelinga mobali na Gombe, akelinga mobali na Lemba. Donc tasko parcours distance ya transport ti ya koma kuna. Vi o mobali wana sala kuna yebi yangote. Vi o pe mwasi asala akoto yebi yangote. Tango okena ba vi na wana okyoke na nzela boy so azali muta maîtrise akuta na mutu so mona fi mo boy avandi boy na jour tango mususu akuta na mibali misato. Mais azana o ya chela mutema. Siko mukolo o ya chela mutema wana akangai. Akutani na ye no monsko déception ekoti. Er déception ekota siko ndo omona fille a commis sikoyo ko s'agiter. Wana msoli na a commis sikoyo ko oui, a commis sikoyo ko s'agiter. Là comment ko s'agiter ma benaye a yebango souté, a bombango. A comme que garçon taper sans déception. Garçon taper sans déception. Et ande mon pena ba garçon. Olanda fille mo we pas za musika. Nanzela na pas na tumsusu. Tam so zempe célibataire a fongola na chambre. Mais fongola na yo wana akabola tam na 3 4 filles.
yo yebi kende na okende boye na okezanga moko mais okoma boye okoma boye okuti mutu mwa sek déjà vandi ya olamba yo na fungola ngo depo teleme na maboko ozoningisa ngo boye eyelekela donc aventure ekomi trop biso mo ba jeune fille ba jeune garçon oyo ayebi ki aza célibataire oyo ayebi ki azolinga mwasi to aza na parcours ya bavie wana soki adiscipline vie na ye azane bien. Merci beaucoup, merci Judith. Tout y a déception. Mémoire ya fille aza na 20 ans. Il est qui même ya maman na ye na ba souvenir ya mabe. Bilinga linga. Moi qui aza na 20 ans mais parcours na ye aza tom na 14 mibalo abimana bango. Bo mi mabiso. Ouais, bah maman kala quand do lobby ezaki ka mbala liboso be 2 heures mbala balé mais le lobby so eza bongo te hein. Okoza la net fimo za na vierge kuté na mbali moko boye. Bo bandi na ye parcours na yo a vie na ye mais quand mobile na osalo pasi hein solo ma parce bino mbala nga liboso a vie mais quand mobile bin liboso a vie 18h 20h kuté na moi sur mususu hein siko o tia moi na pisco azano na maîtrise te ya bolingo olingi ye obimine mko liboso ayebi ke yo za vraiment mbali to za na 18h 20h ou bien le matin comme ça et pas na yo akuti mutu musuka na ndako ya yaka ou bien kana mbeto ya yaka omoni ke loko ani ce baby ça ce moral à moi on a anga na za nga mbali moko te anga vraiment on a kuta na ngote hein ils a vraiment bien te net nga lo barato ko condamner te que non moi c'est ça qui ndumba o pesa et tofo e ba eloko ni memai pour asala eloko wana. Hein? Topé ça a confiance parce que bino bozana devoir ka olinga biso na nzela je t'aime mais tout le reste c'est la femme hein? Moi si ndem tasala ke alingi yo azo prouver bolingo azo sokolo bilamba ya lambeli tout c'est l'amour parce que son alingi yo te na kosalo ba acte wana te mais c'est moi vous les hommes au moins que yo kam to baby ça soko linga kama nanga te cousine nanga te olinga nga fi moko boy boyo songa na olingo bolingo lo tchana mtemo tchana soutien nyoso okendaka olala olongola bolingo ko ya na si jonto to kuta na ozi bolingo songi na kata soutien kasango ndeti na lobit kasona lobite bolingo e koma ya soutien que no tcho vraiment na kata motema nanga te superficiel bozana ba 2 3 4 par eloko memara 2 3 4 mingi zango na biso ka ba déception. Parce que moi, si vraiment ce que lingi, mon bal a se sentir que non fio a lingi ngai. Ce pas lingi on a aventure fio maza mamunaï. Parce que moi ça lingara mingi. Mais le comme il passe pour comprendre que moi ça linga dans le fait. Pourquoi ma bé koti mingi. Au pe ça ma confiance ma bobité na fandara naï. Ka ye wana mto asalo ma bé. Moi ce comme ba fi ba comme na bango trouble la bi. Ah, c'est quand linga langa ta mi belle mi sa tu ezui. Ok, en réalité ça bon côté donc mi balinde ba baby pour nga lo ba mi balinde baza auteur ya ba vie o ba jeune fille ba commune ngo parce que so la ki si moi na ba bolingo vraiment et ça m'a pas si fier être chez mobile et ça m'a pas et ça vraiment pas si que non moi si aibi que non oh vraiment fiancé nanga donc ça n'est on a basi na mi bali bana ba ça ba tu pas si ming na boli et bino bolekit bino en tout cas wana vraiment yo mo beaucoup fait belé ce que tali to ce qui maman koufi hein maman so total mana net ba so kufa mikolo mi bali ba kufa belé ce qui moi ça tikali sans mobile na sima moi ça yara 100 ans au saranate au mona ba AVC ba ne ba so ba AVC mikolo c'est pas répondre to ba fan no ba landa out hein ba AVC mikolo ba ne ba so ba AVC mi bali malheureusement ba question ça nga yende forêt ya on a ébisioté ba so ba AVC mikolo yo eza mi bali pour vous dire que boza vraiment ma bébélé bo me ka un peu ko bongo la mitema na bino sinon ba AVC bon on continuera mo biso to tikala. Merci donc, merci fidèles téléspectateurs. Nous touchons déjà vers la fin de cette émission. Merci à Valorant Tshisekedi. Valorant Tshisekedi, là où se repose la confiance du chef. Merci et puis à Boss Zide Makolo, Bambo Tebele. Alors, conseil nous grouper ça pour nos jeunes filles, le Kolayo, Baza 3 4 Mibali. Bon, merci. Naïb Sabaron Kaka, tout l'andate que non, pour tout l'ingami balé misa tout pour mon balé, ça biso ba déception, ba monde ça biso pas cité. Sozanoka malam, ozano une bonne femme, ozanoka mobile no est bien. Donc zalaka na maîtrise na yo, omiye ba ozali. Ndesinga mabola na 23 na miye ba onaza. Atambonga ngoye ndenge ni en tout cas baku, je suis là. Na poste nanga no zelaka tonza mengonga ishala et comme nango bosa mbrouye na binote.
hein mibali bazana bango ebele ya yo aoya kaka mabe olinga mbala mutu eza nde mabe mais so za jeune fille ozaki na tonton na yo monike awamema yo boye en tout cas c'est discipline mifandi na yo nzambe aza nzambe na biso nyonso nzambe mawa akotindela yo ka mobali na yo moko mibali o vraiment o basala biso mabe en trop bon mekampe ko changer yo monike bozo kufa très tôt ba AVC zozwa bino hein ba le coûter les quand même bien mibali bakufa ba beaucoup fa trop mabele kibino mingi bolingo tia basi à l'est obali na mwasi no bien na ndako mais tellement la naturel azana eka mwindo abali te ozola non oh non pour le meilleur pour le pire on balaki honorer c'est que akoka ki pona pourquoi tu la sous libanda ce n'est pas bien en tout cas ba tonto balinga ba jeune fille ba botika ba maman ndako baza ba maman valeur bo respecter bango et ba jeune fille pe balinga ka mibala ba botika mobile no azali hein los azali na babilo de mesos a rozala na ekaka senga nzambe atindela o ayo o kozwane du coup vraiment na lobaka yango wana merci beaucoup pesi bambote moi contact tout le monde a besoin conseil pe na nenga musika voilà na pesika ba fa nanga o balingala naturel mbote mingi wana moni boss de boss ah ya mama Chati Bitota depuis collège na loala ba boss Costa Itangu hein la main qui donne merci boss pour un message na yamba kango en tout cas salinga bien na pesi vient nanga na kati Allemagne hein Marel o conseiller nga toujours na ba conseil nanga na boulot nanga Aris Ndaya na Panama hein babi garçon na kati Paris solo vraiment Aris Ndaya que je salue beaucoup batunyo so balinganga na pesi babi mikolo la naturel azana azote pata mais aussi avec Joe numéro de contact nanga Isaac 089 69 plus 243 bon balibanda mboka plus 243 et 89 69 79 856 plus 243 89 69 79 856 merci sympa merci donc maman Fina donc moi conseil yo pese la ba mère moi ba conseil ba o misu se pété na kene na ngaka na longanda ko mon conseil ya se maîtriser bon conseil on na ki pese ba maman ezake ko bo malibala te ko kima pe mbula na mupepete ngana za solution pour na bino o mobali nanga boy obengi alo ma Fina tala boy bakisi ezali o hémorroïde boye o ngabo mwasi ngaboye eza nango soko ozuka contact obengi kaka mbala momba moko na posa conseil ozwa conseil et kitoko te divorce ya mabe obo malibala okima nani mbanda nani jeune fille ujana mama wa eza blo amikie nga mona ngo te ya zéro malgré na minute ope naza na libanda mais na mona ngo lisute na banga ki ngo l'air nazana na kati mais l'air na bima na kati libala na comprenant de mambo ngo ezalaka donc na banga lisuba petio na mikie te donc bobo mate bobo malibala te bo kima te benga senga conseil ozo ovanda poser loka ngene bisabino ngwana numéro nangeza plus 243 89 20 75 037 APSP bambote nange belé de kwenu papa na Kevin na France famille di manjanionso APSP binombote na poto ana kabalo ya yo pe yango wana pe nangele mama wana biso batetela toboya yango te ono tetela ke mafumbe otocho tetela nyokela yango ono tetela ke mafumbe président nanga JP Masamba na pesi yo mbote en tout cas nzamba pambola yo tokanise so kende toujours liboso fondation tokanise za toujours likolo mutu nyonso o ayebi ba œuvre fondation tokanisa oyebanga on a za kati ya fondation tokanisa et ya toujours likolo na pesi nombote ba bizu ebele kalate bozo ba filme nanga na zawana bo mona ba filme nanga na présenter bino Brice pe akoya ko filmer na ba répétition na biso nyonso ozwango ba pièce abandozwa bo monango dans dozaka ba félicitations na bino na ba fleur na bino et ça langa bien opa lingi libanga na ba filme na groupe. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Jomodan Okikaspey, Trésor Bombokawe, Paris t'appartient. Nabosani na Mireille Kabang la patronne na poto Nabosani pété Barobi Tanya Lenga
la femme sans difficulté financière. Donc, Bamote Beyena régie. Pense moko les grands caméramens, Babi, ou Miss ou Aigle, 8000 plus que Bango. Donc, équipe Bumba, les cordons. Donc, Bamote Beyena Batutu. Quant à moi, je vous dis bye. On se retrouve au prochain numéro. Bye.